Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Yeah. Dekunaga na zaku ebiso. Mesdames, Messieurs, très chers internautes, vous nous suivez partout dans le monde, bonjour, bonjour. On est là donc au cimetière de la Gombe, on est venu rendre hommage à ce grand artiste. Il est parti, ça fait 25 ans depuis qu'il est parti, John Poyi Magna. John Poyi, fille, artiste, musicien, chanteur du groupe OK Jazz. OK Jazz, vous connaissez bien le groupe cher au Franco Luambo Makiadi. Eh bien, nous sommes venus ici avec son enfant Eric Mpoyi, ses amis et quelques veuves sont là. Vous allez voir comment ça va se passer. On est venu lui rendre vraiment ses hommages. Ça fait 25 ans qu'il est parti. Papa Mpoyi, John Poyi, cet artiste qui chantait, qui avait la voix mélancolique, il nous faisait du bien à travers ses chants tels que Mandola, Mbongo. Il a chanté Franco après sa mort, mais hélas, Dieu a donné, Dieu a repris. John Poyi était parti, ça fait de cela 25 ans, on pense à cet artiste musicien. Vous savez, les artistes demeurent à travers leurs œuvres. Artiste Akufagate, Avivaka, à travers leurs œuvres. Yango lelo, toye awa, tokansa John Poyi Magna, musala kitoko oyo, asala na mbanzembo kitoko oyo ayemba sepelisa bato na tango wana ya Luambo. Tango ba Luambo tolobaka lelo kasi ba John Poyi nde bazala koyemba ba John Poyi à l'époque ba Madilu bazala kasi lelo zande mokolo o John Poyi atikaki biso namoni mwana ye Eric Mpoyi le né de la famille akomi na kena na soigner mketo ko ba reportage na biso. Et bien voilà, on est là avec Eric Mpoyi, donc le fils, l'aîné de la famille même, le fils de John Poyi. Le fils biologique vraiment quoi, donc artistique, spirituel, donc quoi, biologique, Eric Mpoyi. Bon, Eric Mpoyi, Boni. Rabi, on est là, merci beaucoup. Merci, Naza bien. 25 ans jour pour jour, mourir papa Nayo, mourir John Poyi Magna. Comment on va bien sous John Poyi Mpoyo Kaninda Ignace. Voilà. Oh bah tu vas y na combat John Poyi. Moi Bogar na OK Jazz, azoemba kitoko, azosepesa. Et ça qu'on dit à chaque fois tokutana chaque année na cimetière à Gombe pour na kansaliwa ya tatana. Ou bon Rabi, mokilango ezala kaboye, lobe ezala ki ba moko, hein? Lelo tour ya ba mususu pe lobi tour ya ba mususu donc lobi bango batu ba kundaki batata ba honorer ba mémoire na bango lelo bango bazate donc les a devoir na biso o tozana o d'abord c'est un devoir vraiment sacré pour mutabota ma toujours na baboti et un jour tango akoli elongi baboti na ye ba komona ngo travers image na ye pe ya zana devoir ko beta lisolo ya ba origine na ba source na ye donc raison tozara na biso na yo bande bandeli rabi ya koyaka wa ba le 25 tolobelaka et ba le 19 le 19 oui le 19 tolobelaka à l'occasion de certaines opportunités pe tolobelaka donc voilà d'abord hein, c'est dire bah sentiment na ya koye ba kemutoza na ba devoir moko sacré ouais sengeli tout ça là voilà la raison qui nous mène ici. Eric Mpoyi oloba yo oko lingate ko perdre image à papa na yo, lingate ko perdre voix oyo kitoko na musique na biso ya Congo ba tebele pe ba kuma ko imiter et tu fais ça seulement c'est parce que il est ton père. Il fait ton père, il est kaka papa. Attends, tu dis il est. Il y a un moko. Pour attendre le lo yazate, ceux qui bataillent simado pour que Baye Bakéric Mpoyi yaza le lo vivant, c'est parce que il y a Zalaki.
Donc ceux qui te remonté tina suko komona ke nzambe nde mutu asala ezala bongo. Donc c'est Dieu qui nous donne ndenge to mesana bokolo ba biso to mesana ko lobango mingi tango tozo kunda tango mutu akufi tozo tie na mabende to ba c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Donc en fait eza elo comme photo yé bakake déjà ata tozana bomo e mutu apesa biso nyonso tozali eza nzambe. Et à tout comprendre tozana lelo il y a combien de corps médiatiques na kata Kinshasa o hein baza ebele les internautes mais au monde yo c'est dire régularité auto mécène kozala na yo wana do yo kutata to bengi singate et les la te okabe obika 19 septembre 18 aussi au bengi. Donc c'est Dieu qui donne des choses comme ça. Et il est notre papa Azala qui accueille bon au to sala lelo je me dis que ndeka na utaki oloba j'insiste lelo rabi tango nzamba sangisi ba tous les sentiments il faut ezala positif. Ba sentiment na il faut ezala sincère. Ba sentiment na il faut ezala loyal. C'est-à-dire loyauté est une rabi soto kokakoti kala na moto fidèle même quand la personne n'est plus là. Au moni deux photos à la cas. Donc on a bien développé le côté où kokota na ba chambre musu ce que la compliqué mais rabina yo nanga to sala kango pote bolingo ya bana pona tata na bango. Tu vois? C'est ce que j'ai dit. Moi, c'est très touchant de voir que Lelo, on n'a pas eu une multitude de gens, tous ceux qui 500 personnes. Mais naïe, 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 bagena okuta arabi kuna. Nazo qui sont kobenga batute bonne ba caméra bonne nité. Mais naïe ba iketan on a okende nabi rabi a Rosala. Mais je t'ai payé combien rabi? La pension bon hôtel. Tikatolo barabotem so baraza rabi kangama kuna seke. Joana zo rambonga pesete. Rabi pena na pesa ka rabi et loko ya malonga te. Ceux qui peut-être na kokima transport, mais ce sont d'abord ces sentiments là, sincères au zakanango. Nous avons galvanisé caméra micro et pe omiti na musala. Donc bana pona tata rabi, c'est ça. Bana pona tata, ça fait du bien. Et selon penser na yo makanti na yo mi lobelaka ozo honorer mémoire ya papa na yo na ndengo komi ko beta musique yango pe bo musique papa zé ko sala. Je te dis au réussir tous au monde qui a réussi na tena ça kaka pona ezalaka. Bon, la question réussite na bandana nwana. Ko réussir na vie à mutu lelo yo batu bali oloba soki bamoni peut-être rabi lokolo zabwe rabi bike pona yo pene ozabwe batu belé soki batelo bako bezo réussir na noté donc yo sara musala kaka ya ki journaliste hein po o lukaka kwanga ya golia ozo comprendre batu bapona batu c'est ça. En fait la réussite pour les gens c'est lelo so bamoni rabi o komi véhiculer au commune outillé local ba véhicule moko minene ba costume moko boye ba bike ba ko ke nota la rabi na gombeto na ma campagne la rabi a réussi même musu pas cause la kabuki banque ya bato le loi suisse $500,000 à sombi jeep a komo vana na ba appartement moko luxueux. Est-ce que wana to bien ngo bonga? Non, la réussite pour nangai eza d'abord un sentiment mutu azango na kati ya mutema nae. Vous comprenez? Sortir de l'abstrait au côté na concret. C'est des postes à la moussala oyo au bandagi non alikanisi. Les loyo au commis na caméraman, micro et monani, au commis pe na ba sujet, ba matière, ba invité pe au comment lobela. C'est ça déjà la voie de la réussite rabi. Parce que ceux qui nzela na réussite ezalité na banza au cause ou à conséquence à babilo konyo sauté. Tu sais combien de personnes sont en train de vivre dans les pensées dans cette ville? Qu'ils continuent, on les encourage au moni. Mais nous disons déjà que na voie autozali, ça nous réussit. Bon, nakota siko pa batu balinga ko mona l'épreuve palpable. J'étais reçu na micro na caméra arabi pour la première fois, c'est en 2014. J'ai toujours bonne souvenance. Tango nazalaka wana awa wa arabi to telemaka, il y avait une bâche quelque part ici à Mounene liboso awa. Nazaka personnellement même pas capable de pouvoir de moi-même financer quelque chose que ça soit. Mais l'ici le courage, le partager, yamakanisi. Toye. To sauté 2014, to na 2015. 2015, j'ai été capable de pouvoir sortir un tout petit financement pour organiser certaines petites choses. Avec le concours de notre frère Emongo Luambo que je salue, toi Bandeko, toi fils de Luambo Makiadi, voilà, le patron du tout puissant OK Jazz actuel. OK. Toye, toyaki na vitesse mususu. Toye na 2016, vitesse et mati 2017 et mati et 2018 les loyo,
tokomi olobela l'une des raisons yo nanga to lobi que to boy to sala ba fête ya minene lelo et apo to sala une vraie commémoration d'argent de to bité to akabiso ba to o to banda makambo ngo yo Rabi Ali Bobeta Ali Manela Azali Bati Azali vous comprenez donc c'est vraiment restreint biso ba kolo makambo to banda yango to sala ozomona. Et à l'instant, je te parle aujourd'hui, nous avons des pourparlers avec des gens, c'est-à-dire, toi avancer. Nangongana, Tozara, na tout puissant que jazz aura chanteur, mais les loyaux, Rabi Ozan orchestre, John Poimania, des Azali, Nani Landry, Azali, Bandeko Belé, Tozali, Tozobeta, Toroben, non, Tozobara pour la réussite, Totangasko, pour la réussite, donc pour dire, pour Nabiso, ils ont les sentiments, ils ont nos sentiments et l'autre ça les autres qui n'en là, vous comprendre. Et nous avons des soutiens, le rôle de Armel, Docteur Armel, beau-frère, Mobali, Sandra Mpongo, vraiment en côte, au bois qui est. Toujours ensemble. C'est bon, Eric Boy, nous avons minute mingité. Nous avons peut-être n'a pas ou bien après. Et tout ça, on a besoin sur la carte à Koloba. Pour te ligner vraiment te expliquer à tout 25 ans, tu es au sali en boye, ils ont pour unité, mais tu sali boye pour te lancer. C'est vraiment le lancement. Les autres, tu es pour te lancer 25 ans. Alors qu'on lance en gros, tu peux lancer on a balabala sans que tu aies un lopango ya mokolo makambo. Peto bongisi l'année to bongisa to combattant pour tous un projet à ça la pierre tombale hein tout ça là il y a marbre 5 ans 25 ans nazo biso Rabia nzambe 25 ans 5 ans John Poi il y a John Mandola pardon na zo bande comme ça Mandola kaka c'est la Mandola tout ça la ngata la moi guitare finalement moqué pose Douali le temps bas sur guitare va beta Mandola et ça moi bien je pense que Dominique Kiele et Michel le no boka mingi ba mbutaza bantu na boka mingi fils Kinkela Dominique Kiele mwana musakata papa du Val Kasongo muyaka qui se respecte na boka mingi bampaka kaka Fondé Kabila fiston Basende FB International agence assure nazana yowana merci mingi na bino tout bolanda tolanda moi Mandola te boye banze mujompo ya yemba ndeni moi Mandola et ça se moi bien lalo banzote mama ongana kipaka moto teo moto na vie privée na ye ebembe ya mbwa ata na fulu ya leta mavinga kolela ngai kombo nanga Mandola e Mandola lo banzote mama kombo nanga Mandola e Mandola ndeko ya azanga nazinale nazangi navandi nakola lokola mwana soso onga nalandaka moto teo mokili tour à tour il n'est jamais trop tard na mokili. La vie est un combat. Bandeko na baninga bazobo mengo baboy ko salisa ngai. Na beti ba porte Kinshasa mobimba baboy ko salisa ngai. Mama o mokolo na kokufa e. Barishe boko mona na boko kunanga na sanduku ya malonga. Vedette ya Zaïre, cotisation et commune ya concurrence, toelande ba titre, ngaya wana bomoi nazali kobelelai, boboy ko sali sangai. Tina nini moto soki azui mon solo, a changé ba camarade, baza bomengo bakoma ba patron mandeko ba changer ba camarade, tango bazala kamaloleo, toliaka esika moko. Tango bazala kama sikinyo tomelaka esika moko lelo mokili epesa bango chance o baboyi bango bakufi mbote commandé ya audience les patrons ne recevront pas baboyi na bango boyamba ça c'est vraiment très bien olobi papa maya miso etamboli ngai ah musique ya kalabeze mateye yango nazobunda po ekota na kati église musique ya jompo ekota na église ekota papa ekota po lelo ba aventure kuteza makasi musique ya boye soki ekoti na église conseil ya kitoko na kati église na ngai bakita bamata nazobunda bitumba na ngai eza musique efo ekota na kati église ça c'est bien dans un pasteur et une je pense que nati comme muke to ko ba reportage yango problème ezate to ça fait mal parfois mais ina misu mais rabito kende to lobi oyebi azo to bandaki no makambo lelo mwana 4 ans akomolo ba papa ponga na yem na yoka nzemba mbongo ekotanga na mutu na âge à 4 ans donc azo to anango lelo mwana botami akoli bakoma mona pe longi ya tate bimi donc 4 ans banda to senga banda to no senga pona John Poi
Donc, si le loc aussi 25 ans, bon, tu espérais tant mon soutien aussi ces missions. Appelle-moi écoute à Boboana cimetière Bobo qui non te bois la présidence. Bon, peut-être. Espérons. Et peut-être. Espérons. Ça c'est bien. Na même maman fait koto. Maman mso bayaka bazala kaka bakolela ba okaniza babolingo na bango. Bote mama. Bote papa. Rappela ba tu kombo veuve nani? Soki vango. Veuve Soki vango. Ouais. Ah, maman na zizina. Maman ba zizina. Ah, esa kondeni mukolo aboyi. Ah, tozaki na mawa me mokolo aboyi lelo eza toza na esengo. Pona 25 ans oya mbali na biso Jompo ya kokisi eza nzela ya biso nyonso me lelo toza na esengo. OK. Maman Mpandi, mbote mama kombo nani? Mbote nga mama José. Veve mepe chéri bazi sampie bakuba. Ah, kwa lelo toza na esengo, oleki toza na mama toza na esengo pona 20 ans ya kokisi pona mokolo lelo. Maman Mpandi. Ouais, nga nazali maman présidente, la veuve Dio Poster, le grand Mouyaka. Le grand Mouyaka. Mais dis-moi, quand on a moi sonné ma camarade, non mon ami souci, et donc besoin ah nga souci, ah rabi nga souci, mais est-ce qu'on a moni? Ah, nzela biso nyonso te ya, il faut to comprendre loko wana. Nzela biso nyonso, biso pe to oleka. Bango jamais bakoyaka, biso nde to kokendaka. OK. Okumisa nzambe na mama. Donc ce sont là les veuves des artistes. Nibal na bango bazé ba artiste, mon veuve Jompoi, Jo Poster, veuve Soki Vangu, maman so ilari mbal na basiste ya empire bakuba donc le fond bazé na simana e bango bazo beta base. Bango bazo beta base na empire bakuba. Je sais que pasteur azama kamba lo bebele to zongela e to zinde kona biso Landry aza baluka boye. Boni papa. Oui, ça va. Ça va bien solo. Oui, il y a solo. Il y a solo malgré bon ba mawa ndé total ba père. Ngana benga bango ba papa po ndé na bana beta na bango. Ko beta déjà la tout puissant que jazz na ba yulu ma bien la ko répéter jour mon na ba Joe Poster et ça déjà donc ça déjà mais Siko Landry en fait mission ya Jompo Imanya. Lelo na Jompo Imanya doyen. Doyen. Te mesko bino batu boye sima so bomoni ba papa Jompo 25 ans Pierre Tomba les samanante ti lelo tu te dis musique en ça les hommes nango pe malamu ya osala. En fait musique eza nango bien. Le roi a déjà tourné dans le ministère à culture et il a accès à la musique et ça bien. Sauf que même si 25 ans après Pierre Tomba la Jompo to bani to ti comme ça makambo ya ministère pour to lo bato to la famille ezara mité mamabe ya bato ce mutazo yemba na bazo sepela s'il y a pas de la musique na mamandako ya bato ezara matanga mais ce musicien akufi babosani donc tozole la basenga pe na odaye ba bosana ba pengai na komi no ba Jompo ite mais na olela c'est que surtout les lapons na ba Jompo et bon ba biso dans les a dégâts souka na dégâts to sandeni moi morceau ni okoyemba so ya Jompo ito ya mtu mususu non yemba ya Jompo pe lona na Jompo Imanya ya Jompo ikaka na oyemba na ngai oya yemba ata eza ya yete ata oya yemba na oyemba na ngai Fiancé ya maloba na yo kaka na sango na vivre expérience mama e bolingo na tutela katolo na quartier bakomi kominyolanga monoko pona masie bapara bapekisaki nga na ye moto makasi na komi mitelengano ngai malole ya bolingo mawa e zongiselanga ata ya mbongo na kosomba e tala vi na ngai ebebise mpona yo e nakosala nini litingama na yo kaka e. Merci beaucoup Landry, bien chanté, vraiment to kanzata ba ve na pesi mbote pa papa na kuchi kinkela bisika zali mama na kwa ngunzau papa na biso kosi mazebo ba o série na bino yango moni na bwa kaka ba mbuta za bantu bambiaka. Merci beaucoup to zaza na biso. Merci ma vinga rabi tala rabino so bino bozate biso beto zati donc j'ai. Merci beaucoup pasteur nze mwana po yoki. Ah papa rabi nzembo etambu singa ma ya miso na leli na yoki yango bato ya kala batikaki penza devoir batikaki devoir ba papa na biso Jompo yi pe ba devoir bango batiki ti lelo nanu balongoli yango te na bano bazu ya lelo ndo moninga nazalaka tout moment soki na yoki likambo moko ya batata na biso ya kala fona koma wana surtout que 25 ans papa na biso Jompo yi pe na lobaka likambo yo natiaka mai na monoko te
nalobaka boye kufa nako vivre boye to vivre kata muke mais to umelaka mingi na sa mabele lolenge lelo to moni papa 25 ans lobi 26 ans lolenge ba mama fe ba uti koloba ete to kozala lisusu na mawate parce que nzela wana biso to kolanda bango mais bango ba kolanda biso lisusu te na yoki lisusu mama moko alobi kuna bakenda batika charge basundola na bango charge ozomona papa Rabi soki to kolanda lignée oyo ekozala kitoko makasi o batata na biso ba jompo ibatikaki lelo buzobe koti makasi lelo nazomona ba artiste basali susu be éducateur amansité mbakombe éducateur ya buzoba mais musique chrétienne ba ote yaka musique chrétienne pe bazote ya te papa comment nanga mandola ye mandola c'est miena yoka ona place na kende koyoka gege nzembo yo soki na fukami na kosala losambo ya kitoko koleka mutu azosala losambo na nzembo ya gege ozomona papa c'est très important po mona ke ba papa na biso ba jompo ibatika ki devoir papa okomona kaka nzembo moko ya yemba me ba musicien 5 bazosangela ngo po basilisa ba vocal OK ba musicien 6 mais nga ndenge na telemi bosoko lobiki na yemba ta nzembo hérité bande baleti suka na koyemba mais naza musicien te po mona ke bazoko kotika devoir te c'est-à-dire musala kitoko batata basala ki molimo na bango epema na kimia porte lola eza polele po na papa Jompoi. Oui. Merci beaucoup tozongelo sima. Ton la songa bien comme que la fête to quand ça Jompoi mais ya na ngoma fête tata mso ko na guitare pe azonya tana e boni papa. Bien ben. Pasteur Rabi batikela no ba devoir, ça fait pas devoir solo. Bon et ba devoir pena et pas comme ba devoir mais c'est juste ba père ba bossa. Ouais, on a biso bana to la ndaka lokolo wana. OK. Na benga Bati, s'il te plaît Bati. Frère Bati. S'il te plaît. S'il te plaît. Juste interview kaka o le bapona papa papa appelle Manakimia. Bonjour mon frère. Bonjour, bonjour, bonjour. Le frère Bati. Na pesi bino nyoso mbote. Le fils biologique ya Jompo. Nzamba pa mulabino. Voilà, donc c'est le frère Batim Poi. Nebia Loni a Kendel, mais na Gozoe Kaka, Toza Awa, Tokanta, John Poi Mania, Papa John Poi Oatiki Biso, Asala, ya Mingi na musique na Biso, Beta, na le fait Lombo Makiadi, na Ok Jazz, a Yemba Banzembo Bele, le Kola Mbongo, a Yemba Banzembo le Kola Otochiko Yoka Mandola, a Yemba vraiment Banzembo Bele, Bogomo Nomsu na Poka Poba Beta, moi concert na Poka. On est donc là, na cimetière ya Gombe, et Sikawa Pibakunda, Papa John Poi, Kalate Toko Tankati, pour que tokende ko tikata job de fleurs na biso kasi toza ana Wilson Bilili Boko Sanderson tokoba reportage na biso wana kanisi les sous les super mecs les super papas meilleur couple de l'année Mike Lema na Ariasou Lema tokoba liso na biso bostanité Didier Masuki l'homme à la barbe blanche balobi mubali amande fois pembe mikono ben les raïs Didier Masuki les raïs parce que il a dit il a fait. Mobali alalaka lisusu na ndako te bandeko banda basimbisa ye kesi ya kompanie banda babandisa ye nyebonga ya biteo sala penga ya bana Bon client et bakoma kobenga yo bon client moto ya kogerbe bon client et okobo yanga ipamba ngai likonzi na yo na mituni na motema déception euti wapio chéri zonga na ndako ngai nakowa aiolele nakomi ndenge aiolele ngai na mwanze okobo yanga ipamba ngai mwasi na yo na mituni na motema outi wapi nalembi se nako
luka na monyo te o papa songelanga okomo ya ngai pamba ngai likoti na yo na mituni na motema deception euti wapio sheri zonga na ndako ngai na kowa aiolele nakomi ndenge aiolele ngai na wanze bolingo tembwisanga na nyokwemi na susi ya bamba na eminanga loningisa ongai pongi wapyo okomisinga neti kizengi tela nyonso ngai naleka okoboya ngai pamba ngai likonzi na yo na mituni na motema deception euti wapyo sheri zonga na ndako ngai na kowa aiolele nakomi ndenge aiolele ngai na wanze Donc voilà, jour pour jour, 19 septembre 93, 19 septembre 2018, et ça lit 25 ans depuis Papa Tika Biso. Biso bana toza fier. Et bien les toiles, nous sommes batata bazali suscité par maman pe bazate. Mais aujourd'hui je ne dirais pas que tozangi ba maman. La présence il y a maman Thérèse que je voudrais encourager. Maman tu t'es approché. Les lopo nangai na lobaki eza spécialement mokolo moko. Je vais peut-être scandaliser les gens par rapport à la reconnaissance la vie. Ceux qui n'amoro na yaka awa tozaban ebele. Bato baye baka peut-être pas les qui n'ont bâti je voudrais que tu sois ici toza ebele naza mona liboso mais ya mobali je vais souligner ça toza pe na bana mosusu ya basi obali babotama ba mikolo koleka Eric mais ceux qui biso to mesana koya awa tozo ya bati azoya eza po toza reconnaissant pour na tata o ya lali awa à qui je dis personnellement chaque fois même pas pour na lelo chiko aza témoin j'aimerais tellement que bato bazwa elongi ya Clovis lelo na ba image parce que Clovis aza moko bato ko témoigner que cimetière oyo ngana ya kaka na data lelo te donc toko panza na bolobi na tongo ngana ye to kombina bango to kati matiti voilà pourquoi toko moneza propre boye et vraiment merci na bato nyonso ko banana bango bato basunga biso à maman Thérèse Kilanda moko je dis aussi merci présidente Nabiso ya Sauvois pour ceux qui lelo maman nanga Lucie Azate mais maman Tete Simbanga na loboko bande qu'on a biso pe Yannick na Cédric Bali Armel à qui je dis merci pour tous en bango na Maracine pe ba maman na biso nyonso ba veuve bazali awa à qui nous disons merci parce que ba maman oyo balembaka biso te ceux qui lelo yo basi yo bakoki côté mais la John pour mususu ba monanité mais ba maman na biso bali ba côté les mabasili biso bana poto yaka awa. Et merci à tous les corps de médias au batambola na biso pona likambo oyo pona ko kanisa vraiment tata oyo musala sala et totondi vraiment nzambe pona oyo azalaki pona biso pe oyo azali même ceux qui azali loté na nzoto na molimo azali toza elongo biso tozali poye azalaki vraiment toye koloba merci toye ko rendre hommage et pas oyo nzoto na ye pemi awa. Nous sommes fiers d'être nés tes fils, tes enfants biologiques et nous sommes fiers aujourd'hui de porter un étendard dont biso to bandi biso nyo surtout na kati ya makambo nzambe c'est la grande bénédiction na mona relakise ke tata oyo azaki na motema mabe na bato te pona bana oyo nyonso aboti bato batikali ko prospérer na vie occulte bazate biso banso toza ba etosambeli basambeli ngana bandi musala na ngai ya koyemba kwa kina boyaka musique na bandaki yango en église tosali makambo monani mais na yebaki kosala musana parce que don oyo nzambe ateki na kati na ye na mongongo nzambe apesaki ye asepeli que nakoka kohériter moi portion nango na mayele wana loyembo oyo nasalaki pe lelo nakomi osala mpona kopérenniser oyo asalaki. Il y a bâti aujourd'hui aussi qui est fidèle serviteur dans la chanson quoi qu'il na kati ya makambo nzambe mais mpona tata na ye atikaka te azalaka présent donc tobandi mpe bao nyonso baza na biso te baza bana bandeko na biso Jackson qui chante aussi Joe, Eddie, Elimelech qui est à Paris bandeko nyonso banto bana nyonso tout na kombo na bango nde toye ko rendre tata na biso hommage et à qui topesi nzambe merci pour
apesaki don moko merveilleux, un bel homme oyo mibali bazalaki kolenga soki bamoni po balobi ah oyo aye kobotola biso basi soki tokoti na bamama soki tokoti na Cédric na Yannick na Landry réputation liboso baradio nalaki bogara bokokani na kitoko te bel homme mais mabele mokonzi lelo nani akomona kitoko ya John Poy mabele mokonzi lelo nani akoyoka mongongo ya John Poy lisusu mais toutefois atikali un talent merveilleux atikali une merveille que Dieu avait donnée misala naye etikali leloyo mokili ezolanda pe bazo sepela kobanza ye ndenge ayembaki ndenge atambolaki lokumu mpe na basi nyonso oyo bazalaki na ye longo bamama na biso topesi bango longonia mpo bazalaki bamama oyo batambolaki na ye malamu mpo biso tobotami tozali batiki bilembo mpo lelo kombo ya John Poy ebunga te alors nakanisi mpe spécialement une maman oyo kombo peut-être batangaka mingi te cette femme là elle est aussi déjà partie sa filimatela oyo abwakaka na mbongo ntango akoti oke jazz nzambe apambola mpe famille na ye po ye atiki mwana te na John Poy mais azali mwasi avandaki na John Poy ndako moko nzambe abanza mpe mama wana famille oyo batikali nzambe abatela bango et vraiment nzambe azwa lokumu mpona mokolo lelo napesi loba na mama na biso Thérèse boso totika bagere bafleur voilà merci natondi nzambe lokola mwana asalobi nyonso aza vraiment na mingi ya koloba te lelo ezali kaka mokolo oyo toye kokumisa nzambe parce que sika nzoto ya papa na biso mobali na biso esika elali vraiment nzambe azwaka lokolo parce que mayema so tosalaka nzambe nde ayebi po eza nango hasard te soki nzambe te tokoki mpe kokoma te soki mpe nzambe na biso yebiso te nyonso mpe nde esalami te yango tokumisi kaka nzambe parce que touti mosika po lelo ndako oyo ekoma boye touti vraiment mosika mais nzambe ayebi akotika te nzambe ayebi makasi nini azopesa biso nzambe ayebi oyo nini ekosala masima mikolo yango tokumisi kaka nzambe na nyonso otakisika vraiment mpona mokolo lelo totombi merci Maman Marie-Jeanne loba miko ezali na yo mwasi ya papa na biso soki vango napesi merci bamakambo ya miziki Jamel orchestre Jamel papa jo alingaki nga mingi John Poy alingaki nga mingi azaki moninga nanga mpenza azaki camarade na ngai ndenge toza kokola na kati ya bandari esalaki nga mpasi mingi ndenge atiki biso mais lelo 25 ans oyo nasi toza na esengo tosepeli mingi totiki nyonso oka na maboko ya nzambe nzambe asala misala oyo etikali nayebi kopesa makasi tokosala pierre tobali napesi bino sto merci biso bana mpe toye kobota na se na bango Maracine oyo Armel mobali ya Sandra Mpongo mwana ya Mpongo Love soki tolongola orphelin baza bana mikie te orphelin ya babebe baza te yango baza bamaracine oyo baracine ya batata na bango tokotikala toza mpe kaka baorphelin mpo batata bakufa toza na makasi mpo oyo oza vivante kosi bokoli boza na baracine te baenfant garçon tosika mibala mibale ok on est ensemble mokezela donc tokosala yango docteur mais avant toleka na makambo mosusu tolingi quand même mpe tohonore mama moko wi tokoki kosala bon bokosufrir moke elingala na ye Douali beta na mwase zoka tikalaka na mélodie wana nalingi naloba bonabi lelo oza mokolo ya reconnaissance. Il y a une famille qui devait être là avec nous parce que cette famille-là est chère. Tobana les bandili poto ya famille Kalema. Et si ko yo Armel aibi maman tete aibi ezalaki mabele. Musala liboso to sali na famille Kalema dont Témérance to vandiawa mwana fandiawa to timoli wana na 2014. Tolongoli mabele dal batimoli bashiko basali ya Clovis aibi akopesa histoire ndeto eko banda ko sala dal. Bongo poto so makasi to koba lokola jompo ya zalaki toloba na lingala na biso balobi ndumba mobali ya basi to seka mwa moke poza mokolo esengo to lela kaka te basi nde batelemi pona makambo ya jompo yi mama tete atelemi asimbi to tamboli to kei e talaki ko benda mwasi kitoko boya uti mosika na Danemark mais aza Kenya moto ya Kenya mais fanatique ya jompo yi banda bo mwana bongo toye kobunda misala toye kosala sima na mwa propote bokuti lelo na ndenge tozokoba
ye atelemi auti mboka mosika mpona kohonore John Mpoyi. Vraiment reconnaissance tozoloba merci na mwana ya Kenya mais mwana ya Afrika mpo likambo ya John Mpoyi eza kaka RDC te mais eza Afrika mobimba ewini akopesa mwa lilo moke lingala okoloba moke mpo ye na Zaire oye na Congo loba mwa lingala moke oyo mpona koloba asante. Special day pour na John Mpoyi loba liloba moko say something bakuchuku ata Swahili po bakotala mokili mobimba. Nafurahi sana kuwa hapa leo kwa sababu John Mpoyi kila siku mimi namuita Bokilo kwa sababu naloba alobi asepeli mingi kozala awa popo na ye John Mpoyi azali moto ya mimi na motema makasi. So nashukuru kila mtu yule amekuja na Mungu awabariki wote. Asante. Alobi asepeli mingi mpona bayebanso mpe tosangani Nzambe apambola moto nyonso andimi koya awa. Alobi nyonso akoloba eza yango wana. Ok. Tokutani awa pamba te eloko ememi biso plus eza ba œuvre ya papa John Mpoyi parce que balobi œuvre nde gangaka. Œuvre ya papa egangi ti esika nga nazalaki kuna na Kinshasa ya suka nde naye kokoma ti awa na Gombe po tohonore lisusu papa na biso 25 ans yango oyo ekoki tosambela kolo topesi yo merci oza maître ya temps mpe ya circonstance kolo Yesu Masiya toye lisusu kati na o esika olobi ete na se na makomi biso na bakufi toza na relation moko te mais tika ete na ba o batiki œuvre toza na bango relation po esengeli ete to reconnaîtaka bango tango nyonso ndenge bayifalanse balobi ete artiste ne meurt jamais yango topusani katikati na o esika tika ete ebandeli kino suka ya manso oyo ekoleka na o esika na sa loboko na yo na kombo na mokonzi na biso Yesu Kristo oyo aza nkolo mpe mobikisi nde tolobi amen. Likolekolinga evolekonoka e selija kangelanga boto ekotiola e likolekolinga yoki mokili ezali nde kolingana lisolo mosusu te kaka se mbongo e odele yangonga mama e mikolo mikomi nde na suka e bolingo ozali koboya ngai o mokolo ya yango nabosanaki kotuna yo selija e ate yo koboya ngai. Likolokoina evolekonoka e ela lisengelama na bankoko e likolekoina tala zingi maboko na moto ela litunelanga na liyasala mbongo e eloko yo mobongisi eloko yo mobebisi loki nazwa liboma o pasi eleki nakei epai ya nganga olukami eke mpona zuwa mbongo mama pasi eleki banganga batonda nde lokuta o nanga nazwi malheureux lokola ngai likambo ya somo nganga asengi nga lisusu mbongo eloko yo nga nazali koluka désespoir selija defisanga mbongo na dondwa nazali na mfuka ya moto te. Lisolo na yo na bakulutu bakosolola e bazali kotonga yo mbongo e loboko na nkopo monoko etondi na makasu bazali kotonga yo mbongo e balobi mama na yo abotaka bino bibale
yone mwana ya liboso lekala na yo na nsima bapesa kombo mwasi ye olingisi mokili yo mbongo libetela biso remonte mabaso betata mambate babiso nyonso totia mwa mouvement na nzembo mibale tokende na biso mambangai mwana wana komi moumbu nasambwisi nzoto na kolinga ye ntongo etana nazali se kosambela chapele na maboko na kolela ye likambo nini ondoke koti na nzoto e bolingo na koboya etingami na yo mambangai mwana wana komi moumbu nasambwisi nzoto na kolinga e ntongo etana nazali se kosambela chapele na maboko na kolela e likambo nini ondoke koti na nzoto e bolingo na koboya etingami nga yo o mama elanga ta mai ya bio nakitisa motema e bolingo ekangami na mongongo lokola sende ya bisio makambo o lelo tokabwani lokola mai na mafuta na kati ya molangi nsima na yo nakende soki mamelo nani na motema remplace yo o lelo sanzelinga verite nantika bapasi ya kokanisaka yo yongo na ngai banzela na mokoma ata na lifelo tokomona bolingo na baesusi bolingo etiki nzoto kotina makila mama libakumabe ngai nyonso narebete kaka banzela na ngai ozelakisi nalinga yo ekesolakisanga nani na remplace awa yoketa mona ngai na bombo sherie oh mama mona ngai na bombo papa bolingo na baesusi bolingo etiki nzoto kotina makila mama bayibinga koyiba bolingo na lolemo e nani yanga bamama bafami epai nani akokotela ngai yo bango nyonso kaka binemi na bambanda o mwana mama longola ngai na bombo sherie oh mama longola ngai na bombo papa bolingo na baesusi bolingo etiki nzoto kotina makila mama batekinga koteka bolingo na lolemo e mama maikongo paya na kati ya kititi kosundolinga na balabala bolingo lakisanga na nina remplace awa yokele longola ngai na bombo sherie oh mama longola ngai na bombo papa bolingo na baesusi bolingo etiki nzoto kotina makila mama bombo wanetike yanelua ngai konde kwa mobali te nani akokotela ngai yo ndeko nazalaka na ye akufa na accident mwana mama longola ngai na bombo sherie oh mama longola ngai na bombo papa bolingo na baesusi bolingo etiki nzoto kotina makila mama olata kitoko ekolo lendo kakolongo kolongwela yo papa nakomisela yo mpona kolinga kaka yo kolongwela yo papa nakomisela yo mpona kolinga kaka yo lozinanga yo mpona yo mama lozinanga yo mpona yo mama namonaka pasio
tuna majeste alata kitoko ekololendo kakolombo umwela yo papa nakoriske l'avion mpona kolinga kaka yo umwela yo papa nakoriske l'avion mpona kolinga kaka yo jomwe na biso oh papa peseka ekoki biso nsima na yo papa na Eric papa na Bati papa na Edi papa na biso tomonaka pasio na baremo bambanda balekinga lokola suki ya moto balekinga lokola suki ya moto tuna winya yebisa yo oh papa souffrance ebandela l'avion bamonanaka te ebandela l'avion bamonanaka te chompo ya peli mwindo basopani fortune oh nakokende te oh ngai na yo oh ngai na yo oh napikami na nga sheri na nga mobali kitoko tonda bajesa alata kitoko yekololendo kankolongo lobwela yo papa nakoriske la vie mpona kolinga kaka yo lobwela yo papa nakoriske la vie mpona kolinga kaka yo okanga foto na bai na ngai awa ozanga na bai na ngai awa Eh bien voilà, mesdames, messieurs, je pense que vous avez vu les images. On est donc là à la nécropole, à Gombe, où on est venu rendre hommage à cet artiste, Djompoi Kanyinda, qui est décédé le 19 septembre 1993. Ça fait 25 ans depuis qu'il est parti. C'est grand artiste et c'est chanteur. Il chantait tellement bien, il avait une belle voix, je ne sais pas comment commenter. Djompoi Kanyinda. Il était au sein du tout-puissant OK Jazz. Il a fait Luambo Makiadi. Aimba Mandola, Aimba Falanga, Aimba Mobanjumbo Bele, Vraiment, on va citer. Je vois l'homme déjà à mes côtés, le pasteur Théakanda. Bonjour, Dissou Papa. Bonjour, Papa Rabi. Par rapport à tout ce qui est au monde, lecture Nino Sali. Merci. Lecture on a sali. Na nyoso na moni kat na esika na lobaka boye. Lelo za na succès makasi, lelo za na kombo na mboka, me kobosa na te, yambo ete yo koma na kombo na mboka, eza na bato bafongola kinzela. Eza na bato babandaki masolo bakolo histoire, ba papa na biso ba Djompoi. Lelo zo sala succès makasi okangi mboka. Yo muto banda succès te ba banda succès bazali. Nde pasi nange eza nini okomona mukolo to ye makambo ya Djompoi boye. Dine mungongo kuna bazo yemba yaka. Ata musicien moko te atikali kobenga bana. Apesa bango ata mbota musika. Aloba ete nazwi tante bino bokende. Mais nakoya kolanda bino ata etika bobetaka miziki. Natala pe lolenge nini bokobeta. Ngai na ye kati na wesika na zazoba basango bayete ba collègue na ngebele faut ba news baya te faut baya papa faut baya bayoka ki miziki opamba te babande ko yoka miziki faut baya ko vivre baza empêcher ne yango wana nazobenga siko natalisa siko likambo bien ngana lobaka boye papa chéri Jibin Piana tolingaka bino mingi po bobetaka miziki ya kitoko. Makambo a Djompoi a bloqué nga pardon likambo ezate a bloqué makambo a Djompoi yo monani te na yebisi bana Congo nyonso mukolo pe yo kozala te tokoya te Ngiama Makanda le roi de la forêt mukolo yo po kozala te tokoya te Robino Mundibu tokoya te Fere Jésus Nia soza mwana onga na pambolaka na miziki po miziki no ekende liboso mais na kobosa na yo mukolo ango ke naza papa no molimo na tomu na yo nga na koyate wana na solo banazo tiama na munoko te papa ponga na banga ka bango te mopa mo konti Koffi Olomide ye lokola mona ki azala yo atindi pe bana bazalanga makambo aboyi ba musicien oboza na temps boza wapi to soutenir tala papa na sana pasi makasi na moni Pierre Tomba les ate félicitations na ba mama veuve
mpe na baye nyonso bazobunda mpona ntina ya likambo oyo ya bakulutu na biso. Papa na rabi nazokosa yo te. Musicien moko tazosala succès na temps oyo alobaki aleki ba oyo akala. Alobaki aleki ba Jompoi. Alobaki aleki ba Madilu. Alobaki aleki ba Luambo. Bazate papa. Soni nde salaka bango. Po bazotala batata wana bayembaki koleka biso awa zana likamba koloba te moye baya ezate. Biloko ya bongo eza kitoko te. Bazoyemba eloko ya malonga te papa. Nde nalobaka boye. Sekele moko kaka napesaka. Succès oyo oza nango lelo musicien nyonso eza na bato bafongolaki nzela. Soki bango bayaka te toningaki toyeba vie ya succès te po bato babandi succès eza bapapa na biso ba Jompoi. Ndengo ozoyoka na loyembo kuna. Tangu ya komi basi balengi. Tangu ya komi makambo echange. Po etazalaki mobali kitoko. Ngai kutu nazwaki te ya kosolola na yete. Me mukolo liboso na fondaki nazoyoka banzembo alobi o tata ya nani azoyoka banzembo kitoko. Azoyimba banzembo kitoko benzoka tata ya Beriki. Na yebaki Eriki me na yebaka te tata na ezalaki Jompoi. OK. Baye koyebisanga balobi tata na Eriki mutayemba pe biloko nyonso yaki kati ya tate koti kati ya bana. Soki bana oyo bazwaka do ya tata na bango te me histoire ya Jompoi ekufi. Tata zwa lokumu ayebi kopesa ba don. Apesi Eriki don. Nga soki Eriki azoyemba nazolela. Ngai soki na temps wana nazalaki na ba 60 mais Jompoi pa ninga kayembela nga nzembo. Pasteur. Likambu te papa, pasteur bayemba ngai te pona nini? Mondo eza mondo faut luka pe succès na temps na yo. OK. C'est bon pasteur, to comme nous sommes tata apambola bandeko nyonso o tozalaki na bango awelongo. Apambola mutu ambongo ebele Patrick Depa na maboyimbo apiaki nga pe transport. Na ko kita awa na esika oyo. Fisto basende tangu na bengi FB International kuna na France. Na yebise na soki ne makambo ya Jompoi alobi te leka na Western Mbangu papa zwa ta 10 wana transport ekomisa yo kuna na makambo ya Jompoi. OK. Pe ko zangisa kotanga komo na ngai te ndo moni natangi kombo bazabana na biso ya molimo. OK. Merci beaucoup na bosanité. Mwana na biso pe ya binaka epa ya Pepe Kala azobimisa album na ye kala te bébé joli. Joli bébé. Joli bébé azobimisa pa album nga pe na kobina na kati. Il joli bébé azobimisa album tozato comment se zande nini. Je pense qu'il y a Willy aux oreilles côté moi je suis en train de conclure et ça s'est très bien passé, vous avez vu on a pensé à Jompoi, on est venu rendre vraiment des honneurs mérités à cet artiste qui est parti Jompoi Kanyenda. Il est parti, il a fait ce qu'il pouvait faire, il a chanté, et on a dansé sous le rythme de rock et jazz à la voix de Jompoi. Ça c'était très bien passé. Et Ndegonanga Zawa, Willy pardonne si ça n'a yé Azana Masolo autre. Boni papa. Merci Ndeko, boni. Très bien. Beti absona sur Jompoi. Il y a 5 minutes ya mingi na aussi ça n'a. Vous parlez de Jompoi na minute yo. Dans mon colombo, on a moins minutes, c'est tellement difficile, mais c'est un très grand interprète, chanteur attitré, compositeur attitré, auteur de plusieurs chansons à succès. Donc, oui, Banzembo Bele Bakadima, et comment mina Lutumba Simaro, Bamandola, mais Eyimba mina Mongongo Kitoko ya Jompoi. Mobali Kitoko, comme l'a dit son fils, bel homme. Watamboli pe na ba presse belé minene ya mboka na biso notamment Lovi d'Isaïr aleki na Léa Tupas aleki na OK Jazz ba ko sala tiers monde coopération ba yembi banzembo kitoko loko ba 100-1 donc banzembo kitoko na mongongo kitoko ya Jompoi. D'ailleurs eza na nzembo moko oyo ezanga te na ba fête lelo eza nzembo ya Pablo mokolo ya suka tola palaki na yona ke parina kozonga. Donc mutu nyonso so kinzembo na ba mixera ba mo mixon mingi na Fatimata. Donc so bato ba koti ba mixon kana Fatimata. Donc mongongo Jompoi tilelo continue robini sa pe ezole sa ba famille belé. Yangwana toza vraiment plus na devoir wana biso ba etotikali ya kokanisaka batu oyo soki appel mo salami pona likambo ya batu oyo. Il faut que se manifeste parce que beaucoup la famille belé atana sama belé bato ba pirater banzembo na bango bambongo ba olia sa bana bango si ya mutoke banani ya ba Jompoi te ah mais alors ba olia sabino de leur vivant ba olia sabino si ba kufi mais ba osala ka ba olia sabino donc baza batu o Thomas les AT 25 ans simaliwana 25 ans oui mboka na biso si to mesani na eloko wana mais eza culture malamu te
Si tu message le ba message ici biso yango que non to vivra mingi na irreconnaissance moko mais biso mo ba na totelemi tant on le ba boye na le ba pe en tant que siko mwana biso mo pe ba na totelemi na ba initiative au nyonso boye bien bolanda partout notamment là ba Sevoac na ba Maracine totelemi pona ko sala ba tombe ko réclame ko keno rozwa ba héritage na biso oyo esimba mangi na maboka bato parce que oyo ekozala ba site touristique bisika bato balai so bozomona bato baolongo ba Kenya baoya parce que bayokaka mongongo ya John Paul moko bayokaka mongongo ya Madilu moko ya Pepe Kale moko ya Joe Poster moko tant baya baluka pe ba mona place je me souviens vers les années passées mutuloko Roger Mila oyo Pepe Kale immortalisera moko na ba chanson tant a commis la République démocratique du Congo ayaka kota la place bakunda Pepe Kale donc batebe bazaka na posa notamment non di bangu petan ayaka ayaki koluka place tombo ya Grand Calais Zale notamment ministère ya culture et art il faut s'approprier na babiloko parce que ceux qui va s'organiser bien na ba site touristique bazo fouti ça puisque oh ça déjà ba site touristique bazo fouti ça mbongo wana ekokota na trésor public et ko ça mambo belé pour na mboka na biso. Merci beaucoup, je pense que l'initiative est bien. Ya Willy, n'était pas le besoin de côté Kenya. Et tout ça pourquoi. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final. Je pense que vous avez suivi, vous avez aimé. Merci Papa Duval Gassongo, merci Fiston Bastien de FB International, l'agence d'Assure. Merci Didier Masuki, l'homme à la barbe blanche, les raïs. Didier Masuki, merci à vous. Merci beaucoup à Dominique Akiel, mon homme Sakata, merci à tout le monde. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à cette émission. Nous allons terminer au rythme de la chanson de John Poi. Cette voix-là, vous avez aimé, ça continue. Merci, on se retrouve très prochainement. Décision c'est makasi, moi si azui abaloli e bongo bandeko e. Na kolele lananyo na pusaki lo fundu, baninga masekinga o na we imao. Anga motema na beleli katoto e. Alongoli motema o na tikali ngai mokoe katebe bolingo langa ke na ye imao na beleli sepamba o mongongo esilinga azui décision c'est divorce na bondeli sepamba o décision c'est makasi moi si azui abaloli e bongo bandeko e na kolele la nanyo na pusaki lo fundu baninga basekinga o na we imao anga motema na beleli toto Rabi Mavinga ya le un ongo ngana tikali kolela kaye ongo ngana tikali kolela susi ye akati ngobolingo na kanzo mama ye akati ngobolingo komisuka te alobi yotoka bwana ngai na ye naluka mosusu posi ya bayenga nzambe ongo ngana tikali kolela kaye ongo ngana tikali kolela kakaye akati ngobolingo na kati mama ye akati ngobolingo komisuka te alobi yotoka bwana ngai na ye naluka mosusu posi ya leminga nzambe ongo ngana tikali kolela kaye ongo ngana akati ngobolingo na kati mama ye akati ngobolingo komisuka te alobi yotoka bwana ngai na ye naluka mosusu posi ya bayenga nzambe ongo ngana tikali kolela katebe ongo ngana tikali kolela katoto akati ngobolingo na kati mama ye akati ngobolingo komilelo te alobi yotoka bwana ngai na ye naluka mosusu posi ya shibinga nzambe ongo ngana tikali kolela kaye ongo ngana tikali kolela susi ye akati ngobolingo na kati mama ye akati ngobolingo komisuka te alobi yotoka bwana ngai na ye naluka mosusu posi ya bayenga nzambe baliki mbangu kipa vita kamba
gars. On apprécie. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama.